Mbote bande bala émission wana nazali na esengo ya kozala lisusu liboso na bino pona ko présenter bino émission na bino o bolandaka na bokebi penza na kati embo tokolobela bongo discours ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya mokolo ya dimanche 6 2020 tokolobela bongo rupture ya coalition cash nomination formateur pe makambo mingi o ezali koleka na kati ya parlement biso notamment ba o balingi bureau ya assemblée nationale ekweya pona yango tozali bongo na invité ya mokolo ya lelo mwana mboka Alexis Eketebi azali bongo président ya fondation Eketebi pe cadre na mouvement de libération du Congo parti cher ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo mbote na yo mwana mboka mbote mama Rosette to yambio na esengo na émission ya lelo to bandi ete santé makanya sezali malamu santé zai malamu na ngolo ya Nzambe ningo moninga liboso na yo po Nzambe nde ali moko ya dimanche azalaki jour moko oyo peuple congolais azalaki vraiment mobilisé botonyonso azalaki devant télévision na ye ba oyo bazalaki na mwa problème ya lotili kitope ba télévision ezo sala mwa minga mbilinga basalaki liboke place moko pona kolanda kaka adresse ya tata mokonzi ekolo sima ya consultation wapi ya bengisaki couche nyonso ya population pe abengaki bayi politiko nyonso sima ya koyoka bango alakaki ete ye akozonga devant peuple pona ko rendre compte bisonneuse autrement vraiment discours ya chef de l'État na bokebi lecture na yo rapport ya discours yango lecture nangai ndenge nalandaki bandeko ba réaction quand même de partout mais nga nazomona mingi mboka ba population dans sa majorité population nazomona eza ba classe ya C ou ya mboka o ba se devoir rater na gestion pena ya mboka. Je crois que na nini ya population na se dégager que tu vas sepela ki mingi parce que na maloba oyo chef de l'État a lobina ba promesse muso sali ezali vraiment ils ont rencontré un sentiment ya peuple na oyo nyoso ezalaka data ya peuple congolais lelo souci à peuple congolais zalinini a recouvrir lelo identité parce qu'aujourd'hui lelo Congo est comment mboka mo comment gérer d'une manière hybride tu vas rajouter moto ya nani est-ce que ça peut être congolais moto ya uta wapi donc tu vas rajouter oh na makambo ba point on s'attaquer nango point liboso ezali rupture ya FCC cash eza point yo ezaki attente ya peuple nyonso balobi non vous savez qui coalition na bato popo ko pouvoir pe gérer batikeli on esika ngo gérer mais bazo pesa yo pe facilité te pour okumba biso na nzela malamu oh biso to bato bazo compatir ezande biso population bango mi balé cache ni tout bazana ngenda pouvoir il se retrouve bazako lié mais biso peuple petit peuple tout le monde a passé. C'est comme ça que le peuple va quitter. Parce que les loyaux, si le peuple voudrait rendre de compte, c'est au président de la République qui a l'impérium. C'est lui qui gère le bateau Congo. Il y a un retourne à compte. Tu retournes à FCCT. Parce que FCC, attends, on est clair, baza aux affaires directement. Bazali lié à la cohabitation, mais on voit en tête. Tant le barana mokilignon sur le baranani. Chef de l'État Félix Tshisekedi. Le baraté chef de l'État Félix avec FCC. Le baraté. Alors le compte aujourd'hui, le Congolais va demander ça na Félix Tshisekedi. Alors to bandeko senga on peut banda kala ke Félix Tshisekedi président a kokakozwa sans ya responsabilité na ye na mokumba orazui ya mboka. C'est vrai que bandeko mususu na ba critique basali que à un certain moment, il va y passer constitution. Bisoto lobi boy. Constitution par excellence, c'est la voix du peuple. Ce qui peuple la constitution wana, peuple a kendeki na sens que tout casser ba corps wana, total la loi nationalité, total la biloko tout ya lobi wana. Mais c'est bon. Parce que il faut rencontrer sentiment peuple a calmé rozana mboka. Ya mona moni, avec petit discours, bato moins. Une frange la population qui n'a pas intérêt ba sepeli. Poids lourd, c'est-à-dire que les leaders d'opinion, les leaders politiques, une bonne partie, presser à vie na bango, bandimi. C'est ça le pays, c'est ça la vie. Nini politique. Penza to ko retenir na kati ya discours wana. Et le ko retenir ya liboso ezali
pour casser le fer ou casser nan accord FCC casse. Je crois que à Roswasikoyo ligne de conduite qui parce que les arrêts normalité à chaque fois il y a un chef de l'État ozonga kapo ba constitution moko boy na batumo non il y a des conseillers au bazali ba ko travailler na yo et ça peut une équipe na ko travailler pour que le pays marche mais ozonga rajouter que kende kutala avant poser acte il faut zonga na bakor wana ozonga na bakor il était trop lié na bakor wana siko il faut comment libérer pour tambusa biso mboka na ndenge sengeli likambo mosusu pe o sepeli sibana ya Congo ezali création ya tribunal international pour na ko juger bato eux bazo commettre ba crime na est ko le Congo. Je me souviens que peuple congolais ba senga mise en place ya tribunal wana mwakala awa chef de l'état tomoni a énuméré en haut parmi ba point oyo ya betela ki c'était na discours na e. Non mais parce que biloko to senga banda kalawana. Lorsque Félix est venu au pouvoir, le président Félix, on lui a dit ceci que Malobo yo lobby que je ne veux pas fouiner dans le passé. Le mola yango. Parce que si tu ne fouines pas dans le passé, au travail malamuté. L'argent du Congo aujourd'hui dort, mais c'est tout ce monde là où ça va exaction na ba est na banini koluka. Ko boto la mabela Congo, ko pesa mona ba expatrié, ba on bazo mbongo pour leur compte, mais ça ne profite pas na budget à Congo, ça ne profite pas na fisc ya Congo. Mbongo za ko dévier Congo ezokende et pas la multinationale. Donc yango wana problème ya ki que il fallait asala yango. Yango to lobaka na etobi longola maloba wana, il faut fouiner dans le passé parce que c'est là où tu vas trouver l'argent et les possibilités moyens ya hôtel misa mboka. Si tu ne fouines pas dans le passé, au ça est leur morté. Tous ceux qui ont fait des exactions à Congo, bazumbongo pour maquiller le peuple congolais. Ils ne doivent pas être à l'impunité. Mais l'état de droit même, Yemoko Félix, après ça, le leitmotiv, il y a conduite, il y a action, il y a pouvoir. Ça ne va plus répondre, ça ne va plus se cadrer. Vous parlez d'un état de droit, vous laissez tous ceux qui ont bypassé l'état de droit, tous ceux qui ont empiété l'état de droit, vous les laissez en paix. C'est la normalité. Là, ça va faire quoi? Ça va donner une tendance à tous ceux qui vont venir encore nouvellement au pouvoir de poser le même acte. Oh, que bateau va poser, il va passer pour Abi, va punir, normal. À ce moment-là, et qu'on aura des actions en répétition. Il faut casser Babiloko Wana une fois pour toutes. Il faut pas punir Bango. Si on va punir Bango, tous ceux qui viennent aux affaires pour la gestion en Boko Congo, ils auront la peur et la crainte de se jouer de l'argent de l'État. Si ma discours il y a chef de l'État, ba réaction ezoko bakaka notamment moi namboka Jean-Pierre Bemba Gombo président ya MLC beta qui c'était pour na koloba ete ACP une détermination peut fermeté ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi. Na sepeli pe na maloba ya président national Jean-Pierre Bemba. Pourquoi? Parce que ezalaki parmi ba recommandation obiso to salaka président Félix. To banda ko leka na bitando bike pour ko loba toujours que président Félix malobo yozo loba sala attention nango. Accord na yo ke nango kata yango. Je crois que lelo ayuki biso. Nous avons que l'intérêt yako kumbaye de sorte que atambusa mboka malamu parce que aujourd'hui c'est quoi? Mboka na biso moko biso toza ba double nationalité té. Neti ngayo mama ozoto mona ngana ka nationalité de moko. De père et de mère congolais. Nabotama na Congo mboko expliquer nga lelo ezate. Naza congolais. Bo lelo yo naza na intérêt que Congo bonge comme malamu. Là ce moment toko vivre peu malamu. Misala et salami ba société banine se créer bandeko ba ko so pe misala charge na biso ça nini et ko diminuer. Montonio soit comme na moi eteni ya musala a comme na revenu goza malam. C'est ça les soucis aujourd'hui toi na Congo. Alors discours wana il y a quelques minutes et Rémi moi attente il y a peuple na makambo nyonso toi na recommander. To Monique a parlé na makambo. Siko tozo c'est la deuxième phase. C'est vrai que le président national Jean-Pierre Bemba, il ne peut que donner son avis. Il y a acceptation, il y a un discours wana parce qu'il rencontrait au nyonso biso to bandai ko loba. To bandai ko reprocher na ba makambo a lobby yango sikoyo pour parler na ba nyonso peuple bandai ko senga. Ezale sengo mingi. Maintenant, il faut passer à la vitesse. Yemo ko na discours wana a sali virage. Bato ba kumba ba avion ba yebi.
a sali virage monko ya makasi 80 ou 180 degrés avec vitesse à 560 km à l'heure. Et ça danger. Pour il faut contrôler ce que mon peuple. Quand vous avez un avion, mon peuple est en sens ligne, les autres en sens ligne pour ça la bascule l'avion te beaucoup péter. Vous comprenez? Et l'eau a sali, et c'est l'eau comme moi tant à peuple, mais à ça on a attention pour te basculer. Alors il doit bien gérer. Pour n'engager, et là on a encore suggéré comme conseil. Bah conseiller à malam. Azana, moi expérience a passé, Azana ngo. Azana peut monter les lotes, Azana monte au ya moni politique pour vivre na kata ndako ya politique. Tata na moko politicien à vivre nango. Ah c'est expérimenter na moi expérience papa Nazaki nango. Akamata ba conseiller. Parce que histoire et si sera toujours éternel recommencement. Makambo tout le monde allait makambo les cas 60 61 titres ko kota ba rebelle tant que qualité. Azirango bien pour atterrissage ya malam et de deux. Azo ba conseiller, ceux qui a yebi que ba conseiller ya ancien président Kasavubu, ba tata musuba zalina na envie. Abenga pe bango yo kaka bango lo ba makambo tant bimaka boy na bino na 60 bo gérard ngondenge nini. Pour sukaka yo Kasavubu a révoqué Lumumba a révoqué. Azuba conseiller wana bengi bango habité. Est-ce que makambo yo ko zani habité biso gérard na erreur. Mais t'as la vérité moi non ko ke na ngoboy. Eza malamu. Azupe ba o na Lumumba ceux qui baza envie. A tuni pe bango. A s'impliquer pour tout ça l'atterrissage moko à douceur, tout ça l'atterrissage moko brutalité. Azui, amati ti conseiller à président ba 1+4. Ba président Bemba bazali wana, moi ba poids lourd la République azui bango. Moi ba conseiller wana pour atunaka pour l'atterrissage. Mais ngambo on est politique namnu à la muka ezali bongo décidé notamment CG secrétaire général il a décidé pour na déclaration na si makaka ya discours ya chef de l'État à Talis Lipe Lobby pour les non événement. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est jusque là dans les cas comme sous appelé dans le baki na bino. Maman, nous t'avons dans lobby na lancé mbela wana pas président Félix, c'est parce que président Félix il y a vivre dans ndako ya politique. Ayebi comment ça s'est passé le feu marchand avec fait son père Papa Tshisekedi. Papa Tshisekedi qui trop dur en face de Mobutu, n'est-ce pas? Mais Mobutu en tant que chef de l'État, parce qu'aujourd'hui si les Congolais doivent demander des comptes, ils demandent à cette époque-là au Mobutu. Ce qui est baby c'est Mobutu, ce qui est bongi c'est Mobutu. Alors Mobutu ça pour que Azouapé frange la population au bazar au boya basima Tshisekedi, il faisait quoi? Allah m'a cotisé la service naïba qui va appréhender Tshisekedi. Tout son père lui donner tout ce qu'on peut lui parler pour que aïa tout sangana tout solula bakosala ngo po yaya. S'il y a des excuses à demander, n'ambé pas na mabe to salaki limbisangai. Ndeko nangai na kangaki yo na saki yo mabe na saki bo me limbisangai. Siko tota ndemboka. Yaka to solula. Akoyoka koya. Oko solula boko bongisa. C'est ça aussi la force d'un chef. Un chef azala na droit écoute mingi, azape na facilité, il y a ba solution. Ami qui dit ça, qui mène le lot dans son vin, qui mène l'idée, na nyoso les cas qui a pour l'élection, ba quoi kwana, a tout puis moi Mboka Alexis qui était biozali ko suggérer était Mokonzi Mboka bakutana na président et décidé. Mokonzi Mboka azalaka père de famille té, Mokonzi a se substitué comme père de Congolais. Ami qui dit ça, c'est comme si chez toi dans la maison, na toi na yo besoin ma tata, maman a tiaka 80% il y a calmi pour doser papa à doser pour ba tomboka tata joue un grand. Ils appellent comme un parent, le père joue un grand rôle comme ça joue dans la famille biologique, il est un joueur dans la famille dans Congo. Ami qui dit ça parce qu'aujourd'hui on va le chef de l'État, c'est mon bébé chef de l'État, c'est tout chef de l'État. Alors lui doit faire quoi? Soit que Montoyo a zappé la population de Manaï. Parce que Zaki challenger direct, Faoul. N'est-ce pas? Challenger direct. Ce qui est Montaki Sikoyo. Asani. Abenga pe Bango. J'avais bien dit ça ici. Consultation, quand les cas qui Bango pailleté et que ça l'a toujours, moi, quoi. Les Andengenin. Bateau, yo solo, bateau, balinga, basala, appui, Nasimanayo, au Kaboli Subango. Net la mouka Kabiso, au Chibiso, deux pembeni, n'est-ce pas? Au Kaboli peut frange la population aux Asimanayo.
Donc le chef d'État doit comprendre ça. À ça là tout, c'est comme à l'exemple à Mobutu. On habite on a le exemple à conseiller Yakala, il est à ça la bongo. Azwa ba conseiller nyo kala, azwa pe expérience à bato kande ba gérer ka ba situation en mboka. À solola. Ami qui dit ça, mais tiens moi humilité. À ça là tu appréhender Fayoulou. Si c'est le jour où ce peuple verra totalement habitant de Biké, président Félix, le président décidé, bah fan ensemble, bah sololi, je crois que au monde rassemblement peuple congolais sont moi je te disais, mon rassemblement peuple congolais, il y a des poids lourds qui sont venus, poids lourds président Bemba, fan la population peut baser. Parce que n'est-ce pas? Tant que mon Bemba qui tant que la population qui mais faut baser à batika simaya bandeko ya cité bandeko ya nini soki ba moni azongi okomona chiko que la population o ba pesaki avant la bango epa ya lamuka même pendant l'élection ba ko s'adhérer na kata masuwa à ce moment Félix a zonga sous fort na wuti ko yebisa nini constitution c'est la voix du peuple par excellence bato a droit ba loba sotala mboko yoko maman Rosette ceux qui aura problème pour l'interprétation, il y a un texte, il y a loi. Juriste a kobimelo a interprété pour un sentiment pour famille politique on a épais quoi. C'est-à-dire que si on sait comment côté kama, nous comme yebona zando pour dire la science qu'on lié bas droit d'une manière droit est comment côté kama pour la propre compte na bango. Lelo si vous mettez le même problème est aux alliances politiques lelo. Vous mettez le même problème que le juriste de la FCC. Bah, comment peut sa raison côté n'avant, n'est-ce pas? Que le retour dans juriste et à la mouka. Bah, comment peut sa raison côté n'avant? Au cas juste juriste et à casse. Bah, on peut sa raison. Bah, quand on a quatre constitution. Et ça le c'est un abysse à la Bible. Bible est l'Apocalypse de Genèse et Apocalypse. Il y a vos camatelo phrases les musulmans balépé à compléter à conclure. Mais ma cambouane salé magalem sur ma époque peu d'explication aux ali. Donc c'est un peu ça le droit na biso et comment autant ma d'une manière ou d'une autre. Monter à retirer ficelle na côté na famille politique aux ali pour à bénéficier. Malika Momosu peut déclaration Momosu peut président ya CCE qui est mon amboka Lambert Mende au Malanga à l'obiete ba décision ya chef de l'État yango eza et qui plonger na kati ya crise monene. Non, mais c'est vrai que Bandeko wana bako lo baka ndengo wana. Mais Bandeko Lambert je crois que Bango ils ont venu droit basa souberere pas mingi basa terre ba yo kambe mingi. Balinga suba lo baté parce qu'ils ont bénéficié de 18 ans. Bandeko wana si c'était question de faire mieux, balinga basa mieux koleka. Mais aujourd'hui s'ils deviennent des conseillers pour replonger le pays, non. Binotan bozo qui m'a 18 ans, c'est que bolinga qui mboka zonga na kao. Si vous aimez bien le Congo, bolinga te mboka zonga na kao. Vous ça la pour que le tout élément. L'année même président ICCI. Ceux qui ont bakoko na banen tout bakunda bango bande kono bazana mabelo ya Congo yo. Tu dois agir pour l'intérêt du Congo, pour l'intérêt de ce peuple. Nous à la tête qu'on pourrait dire Babiloko lobby vous plongez dans les chaos. Tokozunga ne Lambert Mende wana zali papa nangai azali naza boto vis-à-vis nae bandi politique il est loté ça kate ba rébellion wana yazali to yoka ina loko mo ya jeunesse soki ya un père soki ya nini kala il parlait déjà alors bapé français qui toko il parlait déjà ngai déjà jeune à cette époque là nazo yoka Mende ti à qui exil to yoka doit banda politique à la main. Les lois yoba se substituent à bon conseiller pour que le pays marche de l'avant. Toujours qu'il est toujours en cimenté, n'est-ce pas? Alors c'est le moment de sauver quand même le bateau Congo pour Tambola. Bisho peut pas petit peuple se retrouver. Pour qu'aujourd'hui le Congo, le petit peuple ne se retrouve pas. Et aussi, il n'y a plus de classe au Congo. Classe riche, dans la politique, pauvre. La classe intermédiaire n'existe plus. Ne pas la paix en mode. Bango va kende ba poto. Ba fanda kana ba poto ba viva kuna ba moni situation à vie ezala.
Mais la situation à vie n'a pas dégradé. Vous demandez, n'a pas le Mende, il vous dit que la situation marche bien. Pendant 18 ans, la situation marche bien. Dis-moi un peu, Papa Mende. Tant que Mobutu a fait 32 ans, ça m'a lobby que ça ne marche pas. Mais Mobutu au moins, dans le cadre de l'infrastructure, ce total décompte, il y a une infrastructure Mobutu a tiki dans bon à l'État. On a dit que Mobutu a bien volé. Il n'a rien fait pour le pays, mais l'infrastructure Mobutu a tiki et l'équipe a 18 ans. 18 ans, ils ont libéré. Moitié coup de tête, pour moitié à 36, il y a 32. On va faire 18 ans, mais l'équipe a moitié. Ils devaient aussi laisser des infrastructures dans l'État. Ils ont eu l'argent. Mais moi, la boca qui a été quand même bâti, car immeuble intelligent, ils allaient, bah ça, moi, ils appellent moi mingi. Immeuble intelligent, il y a immeuble moko, une goutte d'eau dans l'océan. C'est le bibotika en rapport, il y a bamboulo bosali. Ça dit que première année, vous zumbongo. Combien? Vous m'avez dit, l'État n'a combien? Est-ce que vous avez ramené à quel niveau la vie des Congolais? Les Congolais, il y a moins d'$1. Sur tel calcul statistique fait, moins d'$1. Bon, les lots, on m'a dit ce niveau de la vie à Congolais n'a pas eu wapi. Bon, structurer secteur ligne économique, bon, structurer en haut, bon, comme que zone dans l'État, et ça bénéficie à peuple. Ça bénéficie à Congo. Ils alités. Mais vous avez les alités. Bonjour, mon qui ça coûte, ma boule, là. Guerre, les gars, qui ont 18 ans. Mais quel est l'intérêt à Mboka? Je te parle de Mboka, nettoyer Abisso, Mboka, Abisso, qui Banzela, je ne pense pas que Banzela et Zali. Zali est impraticable. Peu par la na photo, par la film, ministre Moko Kendeki, ce qui na est kuna kotala azole kanzela mabulu bakangaki bakamati yango batona photo. Mais mon kilimo mezo talati. Botcha na réseaux sociaux. Mais yo ministre, ba pesa que le département mba gérer. Intervention dans le secteur à route. Yo député au Salakinine. C'est ça les grands problèmes. Moi, Mbok Alexis qui était moi, il a ancien partenaire, il y a KHP, FCC, l'Oba qui paye bango, quand qui monocoté, si Mayako s'est concerté, ça qui paye à bango déclaration, lobby était de l'État, Azali n'a pouvoir, il y a qu'au démettre gouvernement, Azali n'a compétence soinate. Nangambo na yo, lecture na bango. Finalement, partenariat en selon bango ezoko bakaka topé bazo jugé chef de l'État balobi était azoko ba toujours des violations en violation. Non mais chef de l'État l'accord FCC cache est constitutionnel. FCC cache est un cadre constitutionnel que à chaque fois qu'il doit agir, il doit se référer à FCC. D'accord bango qui d'accord juste il y a cohabitation pour pouvoir gérer le pouvoir ensemble. Mais aujourd'hui lorsque les accords tombent, chef de l'État a récupéré impérium naé, gestion naé en tant que chef, élu pour un mandat, à quoi agir. S'il trouve que le pays ne marche pas, et ce qui bloque le pays, c'est ces accords aussi. Il a lieu à pouvoir qu'on se décider. Passer ces accords. Chef de l'État qui s'était à l'objet de création, il y a union sacrée. Nomination informateur. Maintenant, mon sous total le lingue va renforcer sécurité à moi boka Jean-Pierre Bemba, moi boka Alexis qui était évité Jean-Pierre Bemba a pressenti comme étant informateur au Mokonzi ko la zolo bateau. Non mais maman Rosette, c'est vrai que batolé monsieur au niveau des réseaux sociaux baza gérer sur problème de sécurité à moi boka Jean-Pierre Bemba non Jean-Pierre Bemba za na mukanda oyoke balobaka tant pouvoir il y a 1+4 Sili, en tant qu'ancien vice-président, il a droit à une protection. C'est un nombre de soldats va pesailler, c'est vraiment sur un document. Azana Mukanda, n'est-ce pas? Na moi mon document en tout battre la en tant qu'ancien vice-président. Ok, les lois aux États-Unis, au Kuta. Président le roi Kobima le 20 janvier, ça passe à pouvoir. Ce qui va salitant, va que nous retika pas hier au Fanda. Nanda konaye, va qu'on pesailler protection illégale. Mais les gens aujourd'hui bazo exagérer nga na yebi bato mususu bo oyo ya mutima peut-être ya mabe bakolukani ni ba verser te mona moko moni ye asala rébellion yango lisusu a renforcer sécurité azuba minduki le musanga c'était azana ma protection illégale oyo ba pesa ye azana droit nango donc oyo bazo exagérer na niveau ya banini ezama kamoko ya lokuta pour koluka toujours pour charger montona makambo lokuta.
mise en place et informateur et le premier ministre a démissionné. Mokolo ya lobi eleki Sylvestre Ilunkamba, chef du gouvernement. Kutanakina chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soki toza d'accord na réalisation bakoki côté la biso image wana yambo ya ko commenter na simana yango. Le Premier ministre s'est refusé à toute déclaration devant les micros malgré fourni par la presse présidentielle. Vous venez d'être reçu par le président de la République. Vous parlez? Mais le président de la République me reçoit souvent. La première fois que je suis arrivé ici. Non, je ne vous ai jamais parlé ici. Jamais. Mais ce serait une première pour nous, ce serait une très bonne chose, Excellence. Non, Excellence par rapport au discours. Sans commentaire. Ce serait une très bonne chose, Excellence. Non, il faut attendre. Excellence par rapport au discours. Sans commentaire. Sans commentaire. Sans commentaire. Au lendemain de l'adresse du chef de l'État à la nation, au cours de laquelle il a retiré sa confiance au gouvernement pour insuffisance des résultats, l'on croit savoir que les conséquences politiques de ces constats d'échec ont été au centre de cet échange. Tolandi la boke bipenza tomoni ete premier ministre Boy Koloba yemora lobi penza sans commentaire mais biete nanga boya famille politique na epe moi tiraillement ezali donc balingite bazo epsa rozala kaka wana or na logique ya makambo avant informateur azala le premier ministre a démissionné. Sur le plan texte na bakor na bango, c'est vrai qu'il faut le premier ministre a démissionné pour que ça marche manœuvre par chef de l'État à Koluka Mususu, mais dans la constitution et aussi la majorité à parlement. Or avec tout, ça dit que c'est pas nous. Il y a pas décision clé la constitution tellement que cette constitution est faite na batming à FCC basala ba miser la constitution ba kamati après bango ba bité moto a kozala na ba réduire ba pouvoir na nyonso et que coalition de sous-pays ezoko miser un peu le chef de l'État azo gérer un peu na bien té mais na outé ko yebisa yo devant le fait politique il y a des règlements politiques qui doivent intervenir yango siko yani. La constitution par excellence, Maman Rosette, c'est le peuple congolais. C'est le grand décideur. C'est lui également, c'est-à-dire que mon topé sera pouvoir yé. Le souverain primaire, c'est lui. Ce qui a lobby que, ma lobo chef d'État lobby est en tente n'abisonde yango. Bakende nango. Peuple on a même pour soutenir le chef de l'État pour que nous là qu'on a peut être c'est. Moi mboka Alexis qui était bitolanzo vraiment na boké. Mais likambo mosusu ezosala vraiment pasi likambo tali démission ya bureau ya Assemblée nationale ou libongo dirigé na honorable Nine Mabunda ba signature ba récolté déjà pour na koko sa bureau ya Mabunda kasi uta lundi tozali ko mona ba témoin ezali ba violence entre ba kutu na kati penza soki réalisation ko hotel na biso ba bilili wana e bandaki moko lobby lelo lisusu e tronçon ya oui na minute ezali vraiment impraticable moyen ko leka ezate bande ko na biso ba moteur atondi libanda bazoganga tozozela ya te soki bazozela ni abima to moni ba casse na kati perchoir ba buki tribune ba ko ici donc nous so wana pona kozela to pe ko luka démission il y a bureau il y a ceux qui te koyeko landa on a boké tout ça la commentaire après non, nous sommes là pour être la
wana tomonaki ya baimage ya ebandeli na kati ya hémicycle ezalaki bongo secrétaire général ya assemblée nationale oyo bazalaki bongo kobeta mpenza bibotu mpona kobimisa ye na kasi toyoki ete azalaki séquestré na bureau ya présidente ya assemblée nationale. Est-ce que ata korevendique yango na bavoya bongo na violence nde tokorésoudre makambo? Donc c'est-à-dire que ezali eloko oyo FCC pendant 18 ans à pouvoir instaurer dans Mboko. Ils ont instauré les mauvaises élections. Ils ont instauré la nomination à la place des élections normaux. Il y a une conséquence dans les Makamonyo Sotozomon. Bango, débauchage pour na bango ezalaki monnaie courante. Ils pouvaient pêcher ici avec l'argent de l'État, maintenant ils sont pris dans leur propre pied. Les loyaux, tu peux reprocher bandeko mosusu bana pouvoir les locages ndengini parce que pratique wana bango mutu ba instaurer oh eza ebongo mosusu boye penza na kati ko ndongo wana bongo bato bazo bundondire ba olimbiso ndire tozaka na ba université base oyo na base oyo bozo bambana mabanga bozo longwana quand même na siège d'institution mwana mboka Alexis ke depuis mambo eza makambo obete na maboko te na ngambo ya bande na biso ya KHP to ba ezamo ba parti bande ko na biso ba evaki na kati ya opposition na maman vous êtes c'est-à-dire que les chocs des idées j'ai limé au moni il fallait to comme appelle la situation pour nini to ko koyeba à un certain moment ma bezo za la wapi pour lobby ce qui te gère mboka to établir makambo nyonso normal tozali bato mokili ça la même texte à l'état ko sala ngote pona yo moko sala ngopo ya lobby ya mokolo ko ya po bato bako na simana yo n'est-ce pas ce ko sali texte pour za moto mokili ce ko kufi lelo yo ko souter mais ko poser na tu vois moto akoya ako bénéficier nango mais bato musu ba ko bénéficier na côté et ça les rêves maika mwaka mekana nuko zongisela biso bandeko oyo bauti ngambo mosusu basusu bazali kolo kuna na hall ya assemblée ya parlement ko bamba na banzete ko bamba na bakiti to ebite soki na lure oyo mamboka ngoto zokende pi mboka Moi, mboka Alexis Ketebito guma moke na likambo etali fondation Alexis Ketebi appelle les amis bato mingi zali komitu na lolenge nini esengeli kosala pona ko adhérer na kati ya fondation est-ce que esengeli kopesa misolo pona kozwa formation pona kozwa crédit esengeli kosala lolenge nini lobela biso moke lolenge makambo zali koleka na kati ya fondation Alexis Ketebi. Merci maman. Fondation Mingito Satellé n'a pas plus de 2 minutes. Ça veut dire que les petits commerçants, maman, ya mike à ça commerce les choses dans ça qui moka makala atekaka. C'est vraiment cible na biso na kati ya fondation. To lobini to fondation chimo mbongo moke pour ko pesa ba crédit ya mike. Yo moza ko yeba lelo na mboka na biso. Soki okei nengo zali maman rozot kene na banque mo en place à lobaki na ko zo crédit à $20 ba ko pesa sauter. Parce que les crédits minimisables peuvent vraiment pour la banque à l'obate ngana s'occuper de l'autre côté. Il y a un biso ba fondation, ba association, il faut to parler na makambo l'état le msozo sa komate biso to koma po kosunga ba maman na mike. To tie lo kona po de façon que maman ateka maman makala liboso nda ko ateka maman épice. Azale mso na capital, il y a $10. To bakiseli yo $20 comme le capital $10 avec rotation na makasi po épice et pas na biso elia makam kona mokolo maman na koteka rotation na seza makasi akoma épargne na kati wana fondation toti ozuma crédit na okoya pe osala eloko ba bengi to forcer ba mo épargne ni façon ni montonyo so azui crédit akoya pe fongoli carte na yewan carte nengo monaka na ba boutique musu ba boka wa il vient atika mbongo ya yemoko ako déposer mbongo na ye na ndenga zoteka
Alors, bon, moi je vais déposer 5 000 par jour. Il dépose 5 000, talaka 5 000 dans 30 jours. Maman wana lobby a aucun décodé falsouté. Elle aura déjà à la fin du mois, avec 30 jours, je crois que 150 000 à Rosanna. Il y a une capitale, il y a $10, 20 000 francs pratiquement. Alors, comme on a capital à 150 $000, pour ce cas, un bon n'est-ce pas? À la facilité d'abord, il y a besoin que ça crédit à $20 à Zwaki. Et en plus de ça, à côté, il y a un bon il y a 4 tabokaki. Lobby à côté falsouté, à Rosambo, et comme capital. C'est ça. Maman pour te former bango moi formation pe muke ezali pour ekoyeba ndenge ya koboka kazo ndenge ya ko gérer ndenge ya ko restaurer capital na yo ozu capital na yo ndenge ya ko ndenge ya ko teka nini o ezali activité na yo principale au musée mais totala mingi ba maman o ya capital na C donc on doit adhérer zakara maman bon ba solo ba mingi ba maman parce que priorité mingi za ba maman pour bango to simba randako mais ba papa pe bazati ba papa tout le msuaza musalate mais alingi asama oteka to relaxa pays to zui moi ba mini formation zali formation c'est-à-dire que mutuelle yo soki oteka des choses en boutique yo ne ko ma formateur biso to former yo pe siko komi ko tambusa formation pour yo déjà dans la boutique o bi ndenge no tenaka boutique ndenge to ba livre na caisse ba nini tout yo ndo ko pesa ye mateya au PC maté ati azoma crédit abandi pe moke po akoka kokola parce que comme ba crédit andengo wana na l'état na biso ezala kate yango biso to kiti pe na crédit de $20 à $50 de sorte que crédit za moke pour maman atanga teki akoka kozongisa o musupe ateka masanga o musateka baluka moyen épargne na bango ba matisa ba capital na bango en quelque sorte auto prise en charge ne besoin voilà toujours la auto prise en charge mais na moi discours muke ya moi capital muke pour bakisa wa za kanango a télé maman pe o ya sa ke côté tout à ça que côté afandi ya sa ke côté azali na droit ko s'adhérer na fondation to pesier to coller na maman balemisa to basala kalikambo abandi ko lakisa côté ya simango to pesier mbongo nde abanda pe oya yeko sala po lobby azala penza une prise en charge za lobby utile na société. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour adhérer moto mosusu afanda na nili kanisi wana to landi yo azwimbela wana lobby lolengeni ningana ko kende siège ya fondation ezawapi na ko atteindre bango lolengeni ni ponga pena comme membre na kati ya fondation. Bon, siège à fondation ezali siège vraiment donc général ezali na Bandalungwa. Na Bandalungwa na dekani 174 mais na chaque commune autour planté parce que bandi na district ya Funa. Chaque commune auto plantaka fondation to pesa adresse. Selemba ezali, Bumbu ezali, Bandalungwa ezali, Kasavubu si ko tozo kende to sa Funa bongo to banda ba district mususu. No ba nini wana nyonso ezali na adresse, je crois que to routine de la bino si mam kolopo bo lokani tout mais nini adresse ya chaque commune ba pesa toujours mbela na niveau pe rapport aux réseaux sociaux ba ope bazama membre musana bango ya kopanza sango o bandeko mususu bazali ba koki kokota to komi ko pousa na suka ya émission ya mokolo ya lelo pona ko kabwana message na yo notamment na etali situation politique pe na ba oyo zali ko kamba na kati ya fondation message etali politique ezali kaka président de la République expliqué dit oyebike ozana makumba monene oyo kumbi biloko yo na ebisio histoire sibisaka toujours moi recommencement makambo to vivre lelo ya makambo to mona en 60 peut-être pas formulation zandenge mususu mais les réponses sont là c'est contenter na ba conseiller malamu ou ba peso réponse malamu pour atterrissage en douceur au kamambuka malamu kokwe sa vioté ce qui bascule qui makasi avec ya baluka kiti sa biso na malamu to kita je crois que l'Union se trouve ça pour un côté politique yangoana o etali fondation a des yeux ezali moto o alingi ya sepeli na fondation na commune na e aluka adresse to couper ça adresse évidemment na adresse nyonso lelote parce que ozunga penda mo nini na opesa adresse na Bumbu eza place nini na Selemba ezali wapi na Kasavubu to kotindela yo ba adresse nyonso avec Sima Mikolo okopesa ngo na bilili na télévision comme ça bato bazwa na ba numéro de téléphone à chaque comité président pour pas qu'on benga peut pas s'adhérer. Condition est simple, ce qu'on peut s'adhérer, au suffit d'une adhésion, carte à membre. Carte à membre on a pour la ligne peut permettre que lobby, ce qui va avantage la fondation, parce que fondation
to la raté tozo komaka na mboka banyonso tozali na alliance na bango kana soki et pesi biso moi biloko mikepo ya bango ba fondation nde yo membre ya fondation ko bénéficier d'avantage ya fondation tango pozo boka carte membre ya fondation nyonso na carte nyonso boka ti comme na suka ya moi ya sanza membre fondation otika na fondation 2500 au boka 100 000 au boka 500 000 au boka otika 2500 et à contribution na yo en tant que membre ya fondation 2500 wana yango lobi ekotongela bino bana ya bumbu hôpital ekotongela bino nini besoin na bino ya fondation ça avec bato belé si tu prends déjà 500 personnes 2500 par chaque mois et au talengo année mobimba je crois que tu es au hôpital mais bumbu c'est le mbao bolanda te bato ba été na la fondation ekotongela bino hôpital te na bino nde ekotongela bino hôpital mais le bagage na mbongo na ton hôpital tant on voter à l'équipe ici mon hôpital peut monanité au bien ici bino habité bozo ba papier oh so boza malade kele na hôpital songolo bokei première fois habité to yeli makambo wana te wona za sécurité botala na effort na bino moko na façon bo ba crédit na façon bo travailler na façon bo box carte 2500 botika yango permettre l'union faisant la force rassemblement mbongo wana nde dans une année ou dans 2 ans tokoki tomba hôpital na mbongo bino bo contribuer. Merci beaucoup, merci de kotola et te rappeler te yamba ki pona bino monaka Alexis Eketebi au Bongo cadre na mouvement de libération du Congo PEPRO président il y a fondation Alexis Eketebi. Merci na grande équipe technique au Basunga na sima caméra Freddy Takidi Koupar Bolarodi Louadio merci Maïka Mwaka na réalisation grand merci les maïs Ogi Poutou sous les mboyo na régie finale bandeko numéro ezali affiché bobenga komela biso ba message na bino to tenir en compte en tout cas bandeko to sengi merci na bino ba ebolanda kabiso na bokebi ba remarque na bino et comme la kabiso mais bandeko moi souci ezali moi moto so ko zali na besoin ya kokoma message ko zala na rancune na présentatrice te pe na invité te poto komi ko remarquer ba un jour mingi surtout na bandeko ya YouTube en tout cas wana ekosunga biso te mais eloko ekosunga biso ezali bongo ba point de vue na bino ekosunga to bongo la et pas to moni ba faille ezali to pe tomeka kosala lisusu ya malamu pona ko présenter bino émission na bino obolanda kana bokebi kasi mafinga yango sunga biso te ba point de vue na bino nde ko sunga biso bande ko balandi numéro ezali affiché bobenga biso un grand merci na bino ba ebolandi biso uta Congo Brazzaville bosikala toujours branché